lumière, nous allons passer à un groupe lumière. Groupe lumière, vous êtes le groupe lumière. Venez s'il vous plaît. Groupe lumière et Lingala, boya s'il vous plaît. Groupe lumière, boya. La secrétaire générale en charge de questions politiques, juridiques, dans relation avec les autres partis politiques. Oui, merci. Awa tosangani pour la meeting oyo coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance et organisée. Initiative oyo etindami na mwana mboka Fiyundondo Boni. Na cadre wana nde toye awa pour la meeting oyo tobengi meeting ya vérité. Meeting ya vérité pour Martin Fayulu pour répondre à pour répondre à Moutouté, pour la vérité, il y a Makambo Oyo et Likaki na élection, Nenge, président Fachi a commis l'élo président. Et lobby, le peuple d'abord. Merci beaucoup, Kandenge, vise le lobby, le peuple d'abord. Yango, à bientôt là, Banda. À la main de Tozo Banda. Peuple congolais, Azalana Elikia, président Fachi, président Oyasika Otozui, Aye, Kosala, Bonabola Mounaye, Ndenge Bangomoro, Balobaka, le peuple d'abord. Ndenge président Fachi Alakaki, Akosala Ndenge Alakaki. Donc, peuple Azalana Kimia, Bangomoro Bazomo, Ndenge Maramwezo Salama, Ndenge Maramwe changé, Banzela Izo Salama, ba école Izo Tongama, ba Maramwa Muyibi, Mbongo ya l'État na Kese Sili, Maramwe Bele Izo Salama social, la peuple Bongi, ba fonctionnaire ba Maxel Bango Bambongo, donc Maramwe Bele au Fachi a sali déjà na 3 mois à sali. Donc, Bazala Nakima, Maramwe Robonga. Merci beaucoup.
bande kombote na biso. Mbote na biso. Est-ce que tozali soki tozali tobeti maboko makasi. Papa plein de ciment. Nzambe azwa lokumu. Namoni ete tozali na bapaya ebele awa. Nalingi na yambo ete nazwa maloba naloba koyamba bapaya. Na nsima koyamba bapaya nde nalobi. Na yambo ete na yamba pe bapaya esengeli ete toyamba oyo apesi biso pema. Oyo azali likolo ya nyonso. Oyo azali mokelamu ya likolo pe na se. Yende azali digne ya kozwa lokumu. Alors maboko wana ekozala losambo tokozongisa epa na ye tobeti maboko makasi mpona mokonzi na biso Yesu Kristo. Nzambe na yango te tika ete tobondela nga moko na kobondela ata obenga frère président problème eza te tika ete tobondela matonzi mingi epai na yo Nzambe oyo opesi biso epose tokutana na mokolo ya lelo toloba makambo ya mboka tozali kosenga eloko kaka moko epai na yo ozala na esika oyo po ete yo soki ozali kati na moko mibale to misato kimia na bapaya oyo basengeli bazala awa bandeko na biso toinvitaki ya baparti politique bayebisi ngai ke bato ya bayebisi ngai kazali awa azali kuna tobetele maboko toyambi ye toyambi ye. Sois le bienvenu mon frère. Merci. Ezali na bandeko mosusu ya parti politique babanga bazali awa UDPS bayebisi ngai azali awa azali wapi azali na ngambo kuna voilà tobeti maboko voilà représentant UDPS azali boyei bolambo papa parti mosusu. Alors, nasengi ba membre nyonso ya coalition batelema mpona moyeto yamba moko moko ezali te bato ya diaspora batindaki bato mibale bazali na biso awa tika ete Nzambe azwa lokumu bapambwama mingi esika bazali tobetela bango maboko mpe mingi. Nazali kozongisa matondi mingi epai ya Nzambe ye mokeli na nyonso ye oyo soki asimbi biso te elikia ezali te kati na ye tozali na kimia mpe tozali na esengo kati na ye tozali na bomoi kati na ye toza na lobiko ye moto ya liboso Nzambe ntango amonaki mpasi na biso atindaki mwana na ye eke mwana na ye akiti na mokili oyo mpona kufa mpona masumu na biso eke biso tozwa bomoi ya seko
et que oyo akopesa bomoi na ye epai ya mwana na ye epai ya nzambe azwi bomoi wana libela na libela. Wana ezali kado monene nzambe apesa biso. Voilà pourquoi matondi ezongi epai ya nzambe d'abord. Ya mibale nazongiseli bino ba oyo bofandi na esika wa matondi. Toyebi ete bambouteillage ezali, ba difficulté ezali, mais boye ndenge boyei awa po ete tosolola likambo oyo tobongisi na mokolo ya lelo. Tika ete nzambe apambola bino mpe azala na bino banso. Matondi eba organisateur ya milulu oyo moto moko na moko oyo atiaki maboko po ete rencontre oyo ezala possible. Tangu nakotaki awa nalobi, mais qu'est-ce qui se passe? Nathalie stade namoni ba place etikali na sima bato baza kaka liboso motema moko eyelo balangai ke meeting osali bato baye mingi te nzamba ayebisi nga bi non ezali symbolique. Alors introduction naza koyebisa bino ezali ete message oyo naza kopesa na mokolo ya lelo ezali message ezo concerné mboka na biso Congo mobimba et que na esika oyo place ya province nyonso ezali pour na message oyo. Voilà ce que veut dire la réalité de ces moments. Tozali plus ou moins 2000, 3000 personnes na esika oyo bino bokoyoka message oyo bopanzela yango sango ba oyo baza na province bakoyoka bapandi sango oyo bazali awa bakotambusa sango wana po ete message ya bosolo ekoka kokende liboso. Tango nakoti natali bilongi na moko na biso nasali lecture na bilongi yango ezali na attente monene po ete moi désespoir incertitude etondi na mitema attente ezali. Mais na mokolo ya lelo tango tokobima awa biso banso esengeli tobima na orientation claire po ete totelema tobanda kotonga mboka na biso. Lelo tokoloba makambo etali vérité. La vérité ezali misato na kosolola bino na mokolo ya lelo. Yebisa moninga na o vérité misato. Loba bien, vérité misato. Misato, kaka misato. Tokosolo la vérité misato kaka. Vérité ya liboso. Vérité ya liboso ezali motuna. Touti wapi? Touti wapi? Vérité ya liboso yango wana. Ba misusu balobi kankokolo. Kasi biso bana Congo touti vérité ya liboso efo toyeba yango wana. Na yambo toyeba vérité wana esengeli toyeba identité na biso en tant que Congolais. En tant que Congolais esengeli toyeba tozali n'importe quel peuple te. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Tozali peuple ya pamba pamba te. Ce n'est pas pour rien que Nzambe atia biso au cœur de l'Afrique et que tozala na influence na Afrique mobimba pe molongo mobimba. RDC zali na katikati même ya molongo. Pona nini? Po ete Nzambe azali na mission ya influence monene il faut te porter. Tozali n'importe quel peuple te. Voilà pourquoi makambu ya RDC et les kakakaka lolenge mosusu. Ata batu baza kozela RDC et Dinda na dernière minute au moment na RDC kobima parce que le boko nzambe ezalaka toujours. Voilà pourquoi batu baza ko comprendre te. Batali ba salaire ya batu lolenge nini batu baza ko vivre parce que le boko nzambe ezalaka toujours.
loboko ya nzambe eza na RDC. Alors, identité na biso yango wana. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Nzambe apesi biso ba diversité ya makambo ebele, mais réalité ezali nini? Réalité ezali identité na biso par rapport à réalité à tous les jours eza différent. Tozali mboka eza na bomengo ebele, tozali mboka eza na culture ebele, tozali mboka toza na population ebele, mais réalité na biso eza différent na oyo ezali identité na biso. Bozali kolanda ngai? Sur le plan sécuritaire, toza koloba touti wapi, toza la passé. Sur le plan sécuritaire, eza la problème. Sur le plan économique, social et autres, bah problème ezalaki tellement épelé au point que sur le plan politique, il y avait des problèmes au point que mboka elingaki epanzana. Na yango na 2016, oyo azali leader et opposition, feu Etienne Tshisekedi ya Mulumba. Nakanisa ki tokobeta maboko mpona kosaluer mémoire na ye. Feu Etienne Tshisekedi ya Mulumba, oyo tokundi mikolo euti koleka, azwaki initiative mpona kobengisa opposition nyonso na mokili ya Belgique na ville oyo babengi mboko babengi Genval. Tokomi biso bonso na Genval. Tangu tokomi na Genval, tobandi masolo ya Genval. Objectif ezalaki nini? Objectif ezalaki opposition mobimba face na régime oyo bandaki kokamba mboka ekomisaki biso na moment ya pasi ejosifiaki biso tokoka kozala na langage bo, tozala na langage bo, tangu tokozonga awa tozala na langage moko, langage yango ezali nini? Eloko ya liboso to respecter constitution. Eloko ya mibale na respect ya constitution wana, c'est-à-dire mokonzi ya mboka oti kobima azwa mandat mosusu te. Eloko ya mibale to obtenir alternance et que opposition effectivement a gagné. Tosali makambo nyonso wana ti mbilinga bilinge koti makambo ebele tokei élection et que lelo oyo toponi mokonzi ya mboka moko oyo azali moto ya opposition pe alternance et salami. Ezali boye te. Est-ce que objectif wana to atteindre yango to atteindre yango te? To atteindre yango to atteindre yango te? Est-ce que tu atteins l'objectif wana? Alors, si tu atteins l'objectif, opposition a gagné. Pour te sengeli, et sengela ki na biso, to sala lolenge nyonso. Oyo azalaki kokamba mboka, akende nanu. Tangu tokozwa opposition a du pouvoir, ayeba ko organiser mboka, de manière à ce que avenir ya mboka ezalesali makambo ya élection ewapi ekoma na lolenge oyo elongo bani yango oyo esalami etozali na esengo lokola esalami. Deuxième vérité, na bozonga na yebi ke boza kotuna ba question belé ba vérité sur batu, mais nazopesa vérité d'abord ya histoire. Deuxième vérité, tozali wapi na mokolo ya lelo? Tokomi wapi? Eza kuna émission babenga ngo tokomi wapi? Tokomi wapi na mokolo ya lelo? Qu'est-ce qui s'est passé na mokolo ya lelo? Na koyambela ngo na lisese. Congo tozalaki na situation moko lokola masuwa. Masuwa ekoti na ebale, ezali na ebale na capitaine. Masuwa wana ezali na bombengo nyonso ya mboka. Bombengo ya mboka wana ezali kokangama na bato moke. Population monene etikali na mokili.
avec encadrement et opposition. Sikoyo masuwa wana na kati ya mai ole ezonga pour être changer ba capitaine de manière à ce que population mobimba et pour jouir na bomengo ya kati masuwa wana balingaki ba changer nzela. Alors na kati ya bato bazalaki na mokili balobi ete masuwa wana eko changer nzela te. Moko ya bato na kati ya mokili na kati ya opposition azalaki leader pe ya opposition alobi na mizinda masuwa wana ezali koseme pe ekoseme parce que ye moto akomi komanda ya liboso akosemisa masuwa wana po ete population yo na ngai tozwa esengo. Voilà, confession ya ngwana. Alors, bato bazali koloba mokonzi ya mboka oyo azwi risque. Eza risque monene ya kozwa. Azwi risque yango po ete asala mosala wana. Bato baza koloba yo ozwi risque wana te osali compromis na bato mosusu. Tola monguna. Or, pour nous réfléchir, le col à Mokonzi a réfléchi ça qui il faut à la sagesse monnaie. Sinon, on dit qu'elle n'a jamais pour ça. On dit que non, il faut alors on démissionner, on dit qu'à Mossala pour être Mboka comme Andengoana. Mais ce qu'il faut qu'on démissionne. Constitution la mission Lobini. Les Constitution lobby, ce qui, en cas de démission, en cas d'empêchement définitif, en cas de décès, Mokonzi a bengi Sénat, à la situation ya mboka oyo, il faut qu'on sosola. Tango ekomi, to telema pour tonga mboka na biso. Pas si ezali mingi, mais esengeli to telema to tonga mboka. Lelo na mokolo ya lelo mokonzi azali se moko mokili mobimba ba reconnaître mokonzi se moko biso bonso totelema totia ye maboko po ete mboka na biso ebonga ezali boye te. Na mokolo ya avant-hier nazali na mama veuve ya militaire bazali awa. Voilà, Mazanigi. Pour être l'État contre ma coquille, il y a comme ça ce qu'il faut pour n'engager. Et ça peut être. Alors, ma peur de l'indépendance, bato ba bunda qui pour l'indépendance d'Abisso, bato netiba, ba Lumumba, ba Kasavubu. Bolikango, bato ebele babundaki pour l'indépendance na biso. Tozwi indépendance bazalaki na rêve moko pour na Congo. Bazalaki komona Congo moko monene, Congo moko uni, Congo moko fort, Congo moko oyo kimia kozala oyo papa na mama bakozala na esengo kati na ndako na bana, Congo moko oyo bilei ekozanga te, Congo moko ezala prospère, Congo moko oyo épanouissement général ekozala oyo moto aza na esengo akozala kati na ndako na ye. Bazalaki na vision rêve ya Congo wana. Mais esengeli biso to nous engager biso bonso po ete tozongisa rêve ya Congo wana. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo atelemi pour rétablir un état de droit, pour kozongisa rêve wana. Esengeli biso bonso tokota la kati ya rêve wana pour se matérialiser kati ya mboka na biso. Yo na ngai tozali na droit na kati na mboka yo. Mboka eza ba bisusu te. Ezali ya biso bonso tofandi awa.
bomengo ya mboka oyo ezali ya bamisusu te ezali ya biso banso tofandi awa mokonzi ya mboka alingi bomengo wana ezala ya biso banso tokabola soki ndambo ndambo tokokabola yango mpe ndambo ndambo po ete moto na moto azala na esengo me mpo na yango esengeli na biso biloko obi nei na koconclure wana eloko ya liboso il faut to prendre conscience de l'identité na biso toyeba banani tozali toyeba banani tozali pauvreté et réduire identité na biso te crise et réduire identité na biso te baproblème et réduire identité na biso te et sengeli to prendre conscience de notre identité soki to prendre conscience de l'identité na biso tokozala na comportement mosusu tokozala na attitude mosusu ata nazangi eloko ya kolia nakolakisa bomwa na ngai epa bato te nakolakisa bosalite na ngai epa bato te parce qu'il faut na garder valeur na ngai mais pour garder valeur, il faut prendre conscience de notre identité. Osali n'importe qui t'es. D'abord, au salami na elilingi ya nzambe. Lolenge mokili eza komona yo, eza lolenge nzambe aza komona yo te. Soki bato balobi esili lelo mpona nzambe ntango mosusu eza kobanda nanu. Donc, soyons fiers de notre identité. nalingi ete soki topimi awa biso bonso elika ezonga espoir ezonga ke tokoki kokoma epuis tokokoma biso bonso. Deuxième chose, chacun de nous devra croire à son devenir et au devenir de cette nation. Moto na moto il faut zana elikia pona bomo inae elikia pe pona mboka oyo soki elikia ezali te eloko ya kosala pe ekozala lisusu tozongisa elikia kati na mitema na biso place moza komona ke makambo ezali bloke zongisa elikia ke makambo wana ekoki kobonga po ete kati na elikia wana okobanda mosala soki elikia ezali te okofanda okolala pe otikala ndenge wana totelemisa elikia kati na bomoi na biso. Croyons à notre devenir. Croyons au devenir de cette nation. Mboka na biso ezali kotelema. Ba oyo bakokota sikoyo te bakorate train. Parce que train eko avancer. Ba betelinga lisolo balobi mikolo ekomi olingi osala marche, olingi osala meeting, yoka kasala. Donc sikoyo batu moya okosela su batu makambo ezali te parce que sala eloko yo olingi parce que tozo bâtir un état de droit. Ezali boye te. Ekozala ndenge wana ti moto na moto efo sikoyo akoma na discours oyo okolisa population po ete totonga mboka. Croyons à notre devenir personnel et au devenir de cette nation. Troisième chose, il faut changer de discours na biso. Façon ya koloba, façon ya kosala. To changer yango. Ne soyons plus pessimistes. Ngai kosimba lisusu te, ngai suki kakawa, ngai ekobonga lisusu te. Changeons notre discours, devenons optimistes. Tozala na foi na elikia po na liboso na biso. Tokata kolela kasi totelema totonga totelema nayebi ke kotelema yango ke eza nzoto ekozala kilo mais tozwa courage ya kotelema tosangana totia makanisi totelema totonga biso bonso tokende liboso na mikolo ezali koya tokopesa mwa badetail lolenge nini moto na moto akoki koparticipe po ete totonga biso bonso
tokoya na ba nini na bino na ba association na bino pour être tout ça la mosala wana parce que sengeli na biso baso tout ça la nini totelema esengeli na biso tout ça la nini esengeli na biso baso totelema likambo asuka engageons-nous maintenant pour bâtir. Nalingi tango tokobima awa moko na biso aloba na bandi mosala lelo yebisa ndeko na o na bandi mosala soki ozalaka na dossier te ozwi papier na fa dossier na bi osimbi awe na bandi mosala yango ezali nini soki omesana kotika salite liboso lopango kokomba d'abord yo moko ezali boye te ozosala mosala déjà mpo na mboka soki obwakaka bapapier na poubelle te lobi apartir lelo na kobwaka papier na poubelle eza boye te tobandi mosala mokolo ya lelo soki omesana kofinga bato bazoba olobi mokolo na kofinga lisusu te parce que ndeko na nga azali ndeko na nga tobandi mosala lelo eza boye te tobandi nini na mokolo ya lelo mosala ebandi moto na moto akoki kobanda mosala mokonzi ya mboka alingi ete mboka na biso etongama na lolenge elongo bani mentalité change tozala baoyo mpe tozali na bapaya to biso na biso tozali na respect mutuel epo ebanga komona epa na biso exemple à suivre kasi esengeli tobanda biso moko liboso na kati ya bandako na biso ezali boye te nakoclôture na lisolo moko mokolo moko nyenye mokolo moko Patrice Emery Lumumba azalaki na président Kasavubu bitumba ezalaki makasi dans les années 60-61 bakomi na mboka moko boye na kati ya Congo président Kasavubu alobi na premier ministre Lumumba monsieur le premier ministre na français nde alobaki le Congo est trop grand pour nous. Premier ministre Lumumba a ici président Kasavubu, monsieur le président, le Congo n'est pas plus grand que nous, mais le Congo lui manque des hommes grands à la dimension de son pays. Congo ezangi bato oyo bazali na grandeur ya mboka na ye. Moto ya liboso asosoli grandeur ya Congo na mokolo ya lelo ezali mokonzi ya mboka et à se positionner na niveau ya grandeur ya Congo. Esengeli na biso ba oyo tofandi tokolisa makanisi na biso acteur politique nyonso na mboka ya Congo tokite niveau ya C ya kotala makambo ya CC totala makambo ya likolo ya selon grandeur ya Congo totonga mboka na biso selon vocation ya grandeur ya Congo parce que ne peut voir la grandeur du Congo que la personne qui c'est la grand à la dimension du grand Congo et sengeli biso boso tozwa hauteur pour atteindre dimension et la grandeur ya Congo. Et pour terminer, nous avons lancé cet appel à Bissobas. Il est vrai que la médiocrité a tiré Bissau vers le bas à cause de réalité. Mais il y a quelque chose qui s'est réveillé. Et là, comment a été l'ennemi pour être toko kako bima na bosoto wana nyoso. Mais biso ba soto si mana maboko. Tokene na elikia liboso. Convaincu parce que et à un certain moment de la vie, batu ba kope sa haut découragement. Batu ba kope bisa ko simba lisusu te. Mais l'unique chose qui peut nous garder, l'unique chose que rassurer biso na makamto ko sala,
ezali kaka conviction personnelle na biso moko na yango esengeli tozala convaincu que place tozali kokende tokokoma mpo na nini parce que ngolu ya nzambe eza na biso loboko na ye ezali na biso e mokonzi ya mboka aza justement na vision wana po ete biso banso tokende mpe tokoma. Estce elika ezali alors totelema biso banso po ete tokoka kotonga mboka na biso nzambe apambola biso banso. Merci na biso banso. Toyebi lolenge biso banso lokola pouvoir akalezali na posa réviser constitution pour obtenir un troisième mandat. Toyebi yango. Alors opposition est s'unir to bundi objectif ezalaki to obtenir alternance. Lelo tozui alternance yango opposition a gagné tozana yango na maboko. Alors tokomi wapi? Tokomi siko na place o sengeli to tia na maboko pour être tout mboka na biso. Mokonzi ya mboka azui risque parce que bato wana ko comprendre te. Mais ya azui risque pour na afongola nzela wana. To fongola miso biso banso to tia maboko pour être atteindre objectif wana ya développement mboka na biso. To exhorter population na biso ba s'engager. Troisième point, tozo kende wapi pour être ba s'engager na voie à développement. Voilà pourquoi toyebisi bango que chacun a sa conscience de l'identité. Tozali n'importe quel peuple était. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Il faut mutuna mutumakamba au sal à la lignée de l'identité. Et puis sengen nabiso to croire na devenir nabiso, pe amboka nabiso. Parce que ce qui est liké ezalité to kotonga mboka te. Et sengeli moto na moto za na liké ete nakoki kobongisa o yangai pe kobonga. Et troisièmement, nous engager na voie il y a développement, il y a apporter un changement individuel.